nzambe toyaka kozwa biloko ebele oyo bato ebele baignoraka na présence ya nzambe. Bible yango moko ezoloba moyinde bene abatelami pa nzambe moto mabe abwakami na présence ya nzambe. Haleluya. Biso na sengi biso tozwa mwa ntan ya kotika moma oyo na maboko ya nzambe ya koloba na nzambe ete alobela biso. Nzambe aloba molimo santo ndenge akoka kolata ngai maloba ekobima ezala maloba na ngai te me ezala maloba ya nzambe oyo atie kati na ngai. nalingi oyebisa nzambe na nzela liloba oyo yawe oyo otindi na mosali na yo ekoka kozwa esika na bomoi na ngai ekoka kobota mpe mbuma na nzela ya bomoi na ngai po ete nasalela yango mpe namona bolamu nango uta lelo tikino l'éternité tikino na lona place nango ya kobanda elongo na yo. Oyebisi nzambe mpona kotika liloba nzambe na maboko na yo. Oyo eterna zetu kosa tobondela kombo na yesu. Mosantu na lola topesi yo merci oza nzambe na bikamwa oza nzambe ya makoki nyonso tu oza nzambe oyo aza na limite aza na mpe incapacité te yawe omonaki osala biso bolamu na mokolo lelo mpo ete tozala na présence na yo tomiponaki te tomitielaki mikano te tomilobelaki kasi toyebaki te tokokoma te tokokoma te me na bolingo mpe ngolu na yo osali biso yango tomoni mokolo lelo yango en guise de reconnaissance yawe tokoki te kotambusama na makanisi na biso yango toyepa na yo oyo opesaka mitindo mibeko oyo opesaka baprincipe baorientation ete okoka koriente biso selo la parole na yo yawe lilobo ezobima ezala oyo ekosala mosala monene na bomoi na biso ekoka kopesa biso makasi ya koyeba kotelema ngwi liboso na mitambo ya satana na komekama ya banguna po ete tokoka kolonga to defi oyo eza na mokili ya kotalisa bato ete ya un dieu au ciel oyo aexistaka mpe agisaka na kati na bonzambe na ye yawe parole ezala bongo peni le parole eteyama na facilité mpe na compréhension spirituelle afin ke emema molamu yango totiki moma oyo yawe kamba biso yawe toza na makoki te to na makasi te to na mayele te me yo nde moto oza nzambe ya makoki nyonso tu sagesse intelligence eutaka epa na yo papa salela biso bolamu na nzela liloba olobela biso oyo ekoki kosalela biso susu makambo oyo esalema nano te na bomoi na biso tozondima liloba na yo eyaka pamba te bible ezoloba bana mpango ya pasi na ntango ya minyoko otindaka eloko te kasi otindaka liloba eliloba otindaki yango ekangolaki epesaki solution mpe ekokisaki mposa mitema bato yawe tolingi oloba ta oyo tolingi kaka yo loba na babitumba nyonso ya bomoi na biso na bitumba ya bafamille ya banguna oyo baza pembeni oyo bazoluka kete biso tokoka kolongwa avant mokolo na biso ya bomoi na mokili ase yawe bitumba wana totikango na salo bongo nao liloba nao ebundela biso mpo liloba eza yo oza liloba oza nyonso mpo na biso na kombo na yesu masiya wana tolobi amen. nayebi te soki bozokamba amen. euta epai ya moto te lobi koutaka pa moto oyo aza abumela seko na seko aza seko na seko akufaka te moto akufaka akoki jamais kopesa moninga na ye oyo mpe kaka aya kokufa apesi bomoi oyo nyonso aza na akokufaka un jour eza impossible po transmettre moto vie oyo ye moko kutu ya ye mpe eza na suka mais tozozwa bomoi epa moto oyo akufaka te aza libela na libela parce que ye moto aza na kapasité ya kopesa biso bomoi donc nzambe wana apambola biso nzambe wana azwa lokumu nkembo masandoli ezonga epai na ye na teme moko ndeko na ngai eza ya moke me nayebi ke na lisungi ya molimo mosantu akoyeba kopesa biso oyo ye abombaki po ete tokoka kozwa na kati nango mpona koyeba mpe kozwa mayele moko na mayele na kati ya mokili tozovivre ntango ozoloba na kokufa te eske oza na bamayele oyo okoki kosalela peke mpo lewa ekota te to peut-être lewa oyo ekota deja ekota na nzela nini esala lewa ekota to ntango bakomi okana to bakomi koluka lewa na yo to bazoluka ya bana to ya bandeko nao esalemaki ndenge nini ekotaki ndenge nini facilité wana yaki ndenge nini porte wana efungwamaki koma oyo esalaki lewa ekota oyo lelo yo komoloba ete nakufa te parce que tozomona balewa oyo ezokufama na mokili ezokuta na nzambe te eza balewa moko oyo tozoremarke ke eza bato bazokufa na temps normal te po bible yango moko elobi ete pourkui bino bozokufa
banyama aussi longtemps boza banzambe. Pourquoi mozo kufa avant âge na bino aussi longtemps bambula na bino eze belé. Ba 120 ans onzamba tia lelo batu bakokisa kango lisusu te pourquoi. Nzamba tela mutu suka ya mvula o akoki kolonga na mokili 120 ans. Mais batu mosusu kuta koleka pe plus de 120 ans parce que nzamba sala kangulu na bato yo alingi kosala ngulu. Bato ba 140 ans pe bazali bakufa ba 140 ans 150 ans. Mais lelo batu ekomi difficile voire même 100 ans ekoma rare. Omona muta kufa tina akokisa 100 ans ekoma nani azosala kamakambo wana ke bato batika kamokili avant ba âge na bango avant bamvula na bango. Mais tokoyeba moko na likambo oyo na mozela molimo santo akokaki kopesa ngai nazali kotanga lisolo oyo en tout cas emataki ngai nalobi nalobela yango na peuple de Dieu mpona komona oyo révélation nzamba na mokanda oyo tokotanga nanu na mokanda ya tozotangana na ya Proverbe chapitre nango 18 verset 21 Proverbe 18 21 soki tozwi yango azana bomo Alléluia, alléluia. Tango lingo sala likambo tango lingo loba likambo tango linge opesa conseil to peut-être on reprocher mutu na likambo tala nanu mutu oyo lingi ko reprocher tala nanu mutu lingi ko conseiller tala nanu mutu oyo olingi odimisila maloba na yo oyo lingo loba na ye aza nani aza na comportement nini pe agisaka ndenge nini pe aza na grâce nini aza na nature nini aza na rang social nini. N'importe qui te andimaka reproche, n'importe qui te andimaka conseil, n'importe qui te andimaka bien-aimé, et vous allez le cours réprimande bato nyonso bandimaka ngo te enanele sape motu moko ndeko na ngai ntango ozoloba na motu likambo balola maloba tala maloba ozoloba parce que ntango ozoloba yango se rendre pe compte ya baconséquence ekoya nsima ya maloba ozobimisa na circonstance ozobimisela yango parce que c'est toi qui es le responsable ya oyo ozoloba. Mais bato mingi baloba bilobaloba baloba n'importe quoi à n'importe comment à n'importe qui ebotela bango mpe baproblème ebele eyela bango mpe bamakambo ebele kaka monoko oyo eza oyo ezoloba makambo mpe yango kaka ememelaka motu kufa. Monoko oyo ezoloba elobaka makambo oyo ekoki kosima elobami me nsima nango eboti likambo ya mosusu. Bien-aimé bato mosusu ntango ozokonseye ye to ozoloba na ye bato mosusu mpe balingaka te barapele ye le passé na ye. Bato ebele balingaka te bakota na vie privé na bango. Bato ebele balingaka te surtout na relation amoureuse. Bien-aimé ntango ozokonseye moto na likambo etali bolingo ya kimwasi na mobali to libala ya bato to na relation moko amoureuse ya bato il faut avoir beaucoup de sagesse. Ntango ozokonseye ozolingo mema bato comprendre quelque chose ou peut-être bazo commettre bango bazo yeba te eza mabe mais yo ozolingo mema mutu po a comprendre que eza mabe eza lisumu na miso ya nzambe. Bien-aimé zala na maîtrise ya baparole mpe contrôler baparole na yo mpe tala circonstance na tana moment oyo ozopesela mutu conseil te ozopesela mutu reproche parce que bato mingi balingaka te barapele bango le passé na bango. Bien-aimé meme yo moko bisika ezwami yo okomona ke moto soki azorapele le passé na azorapele yo le passé na yo esalako pasi ederangeaka yo epesako mwa bakanda to peut-être bamakanisa mabe. Pourquoi? Parce que le passé nyonso tu ezalaka malamu te. Le passé nyonso tu ata ezalaki ya malamu mais le présent ntango ozopesa moto conseil to ntango bazorapele yo le passé okokuta ke na kata motema obandi koraisonne obandi ameleloko moto ayi korapele yo makambo ya kala mais na minute wana oite jamais eta nini moto azali position nini moto azali moto na minute wana bisika aza peut-être azoniokwama peut-être azosouffrir peut-être azoleka etape moko oyo atikala koleka te na vie peut-être azoregrete vie moko to azoregrete bien moko boye mais yo ye koexplike ye le passé na le présent ozoexplike par rapport à vie ozoexplike
rappeler peut-être makambo asala kala lelo si amongwana na ye lelo asalaka su makambo wana te lelo aza su na lisumu wana te lelo aza su na mondo wana te lelo kama kisi lelo atikane de tekintoki lelo atikane de tekindumba mais yo ye ozo rappeler ye oyebisake ke non bien aimé yebaka ke mikindumba tosalaka nga na yo oyebi tata wana oyo bandaki kobima na ye oyebi ke awuti kokufa na sida mama moko bimaka na ye oyebi ke awuti kokufa na sida eske maloba ndenge wana epa moto osi abongwani eske ekoki kosala ye esengo yango ozomona nazolingana mema moto okomprendre conseil ntango ozopesa yango beneme ntango ozorapele moto le passé ntango ozolinga opesa moto to peut-être oreproche moto il faut savoir comment na moment oyo nazoloba na moto eta nini aza nango eske message ekozala bien capté eske message ekosala mosala nango mpenza eske message ekotransforme mpena vie ya moto eske ekokonsole moto eske ekosoulage ye eske ekozokisa ye te eske ekodécourage ye te eske ekoexcite mabe moko te na kati na ye bien aimé nazopesa conseil parce que tous sommes responsables. Nous sommes des pères et des mères. Nous sommes des responsables. Il y a ma vie à battre belé. Oyo eke ma même mon chose to koki ko sala. Ba ko sala ngo bisote mais ba ko sala ngo bana na biso. Ma même mon chose to koki ko sala. Peut-être eko sala biso to leki mais na simetele ko rattraper batou. Peut-être malongo to koki ko loba e koki ko kene pas mutu. Mususu asu yango akeki ko transmettre yango et même il peut kufa na kata famille et même il peut passer na kata famille et même il peut perdre la famille. Pourquoi? Parce que maloba kake bimaki pour peut-être conseil kake ezali ko pesa ma peut-être loko mo peut-être kolobama mais j'aimerais que non nzambe o pesa ka sagesse nzambe o pesa ka intelligence nzambe o pesa ka capacité atondisa biso na capacité pe na sagesse ya koyeba koloba oyo ekobima na monoko epesaka bomo ikate pesa kufa te soki pesa na bato na kati ya mokili bazoloba oyo ezala kufa mpo na biso na bembisi misala ya maloba ya kufa nyonso tu oyo bato bakoki koloba to baloba na bomo na biso na kombo na yesu masiya parce que maloba ebembisa bavi ya bato maloba edetruit bavi ya bato maloba mpe na kati ya bavi ya bato bien-aimé wana ezaki introduction na nga ezaki mpona kocomprendre mais touti kotanga lisolo bien-aimé oyo balobi na baprofete nyonso na baprofete majeur nyonso to moto aleki jean baptiste azali le plus grand prophète na baprofete majeur c'est le jean baptiste moto pa ye kosukisa kelasi ya baprofete c'est jean baptiste bien-aimé moto moko te baloba ete akoki koleka jean baptiste na bato babotami na mwasi azala loko aleka jean baptiste parce que c'est un nom aya na mokili nayebi ke oyoka lisolo ata te ya mwana jean baptiste oyoka te oyoka lisolo ya mwasi ya jean baptiste te oyoka te na bible eza te ekotikala komona yango te batangela yo ete jean baptiste abotaki mwana na kombo boye nosadi azalaki moto ayaki mpe na mission oyo nzambe atindaki ye azalaki un enfant recommandé par seigneur par dieu mpona koya kobanda mission oyo ya nzela ya kofungula po ete ntango yesu akoya deja akuta nzela esalami po ete yesu asala mosala na ye et jean baptiste oyo c'était prophète est-ce que prophète akozanga sagesse est-ce que prophète akozanga intelligence mais non un jean baptiste lokola na niveau na grandeur na ye na sagesse nyonso na saint-esprit na kati na ye saint-esprit kutu ya jean baptiste saint-esprit akota banda na libumu soki otangi na luke okokuta ke mokolo mari na marte bazokutana na ndako ntango mari asilisi kozwa maloba ya ange atindi akende kovisite Elisabeth pardon plutôt excusez-moi Marie na Elisabeth azalaki ndeko ya Marie alobi kende kokutana na ye parce que ye mpe awuti kozwa eloko moko kowuta na nkolo oyo ekoti na kati ya vi na ye ndenge mpe yo zwi ngolu ye mpe azwi ngolu et le jour wana kokutana ya Marie na Elisabeth oyo azalaki mwasi ya Zakari oyo azalaki kobota te kokutana na bango nde esalaki ete jour wana nde mokolo oyo jean baptiste na kati ya libumu ya Elisabeth ayambaki molimo mosantu nde bisika mais moto azalaki rempli du saint esprit depuis na kati ya libumu ya mama na ye mais kasi na mokili maloba oyo kaka
munoko oyo nazoloba par rapport ya kotalisa yo qu'est-ce que danger et dégâts et risque ekoki komemela vie na yo na munoko kaka même oza rempli na Saint-Esprit même oza un serviteur ouais même oza ata kutu amishop ata oza nani babengaka yo mais munoko na yo oyo soko discipline yango te okoki komema kufa na kati na yo to okoki komema kufa na kati ya bato oyo baza pembeni na yo et Jean-Baptiste lokola azalaki mosali akutaki likambo mabe na kati ya vie ya Herode. Herode azwaki mwasi ya ndeko na ye Philippe akomisaki mwasi na ye kaka na reproche wana kaka na conseil wana kaka na koloba wana oyo ayaki koloba na Herode ete eza malamu te oyo osali pourkui okoki kozwa mwasi ya ndeko na yo esalaki ete Herode ayokaki kanda akangaki Jean-Baptiste posani kuta ezalaki aboma ye mais Bible ezwebisa biso azalaki kobanga koboma ye mpona fulu ya bato me azalaki koreconnaitre kaza profete ya Nzambe abangaki kosopa makila ya mosali ya Nzambe po ete ekita na motu na ye atiaki ye na prison pour un temps po après abimisa ye mais eko arrivé un jour asalisi anniversaire Herode asalisi anniversaire na kati anniversaire wana nde bisika oyo mwana ya Herodias balobi teke mwana ya Herode na Herodias balobi mwana ya Herodias mwana ya mwasi na ye toyebi te selon ba recherche biblique soki azalaki mwana oyo peut-être Herodias abotaki na Philippe ou comment parce que bakomi la fille de Herodias et non la fille de Hérode et Herodias balobi simplement la fille de Herodias so mwana ya mwasi toyebi te toka yakane na libala là eza ba recherche nyonso tosalaka ya koluka koyeba mpona précision ya koyeba makambo etambola na bato na kati na mokili mpona Nzambe bien-aimé mwana wana aye kobina na ye kaka kobina aye kaka po bina na ye na esengo kaka azalaki na jeune fille azalaki na fillette ya moke aye kobina na kobina na dansi wana na fete esali ete papa na koyoka komona wana abimisi maloba e maloba bazoloba eza maloba ya serment losadi moto alokola prêter serment ya kolapa ndai koloba ete ndenge eza wana oyo ndenge obino sepelisinga senganga nyonso oyo kosenga na kopesa yo o bien-aimé maloba tolobaka makambo tobimisaka na bacirconstance na bata na bamoma moko ezali oyo ekoki mpe komemela biso mabe bien-aimé nayebi te na bacirconstance bato ebele bakaba bomoi na bango aloba na mobali moko yanga na otiliwa bamelana mpe makila aloba na mwasi moko nga na yo tokokabwana te nga na kobota na mwasi mosusu te kaka yo me lelo peut-être boza te lelo boza esika moko te me lelo maloba wana etikala maloba eza serment maloba ezalaka pacte maloba ezalaka hôtel maloba ezalaka sacrifice oyo ezalaka scellé par le monde invisible ntango bozoloba ngo bino bozoloba kaka ndenge mokili baloba ete les paroles s'envolent les écritures restent bakosa bino les paroles ne s'envolent jamais les paroles restent parce que motema oyo ekomi makambo wana mémoire oyo elobi ekangi makambo wana etikali libela soki ekomamaka na papier ekoki kolimwa me na mitema ya moto olobi na mato ya bato oyo elobelengo ekoki kolongwa jamais moto akoki kofasango kaka c'est Jésus-Christ de Nazareth nous devons faire attention na malobo tozoloba na bacirconstance tozolobela yango na se ya esengo na se ya plaisir na se ya moment oyo ozalaki na papa peut-être quelque part na ndenge bozalelaki tu ne pensais même pas ke eloko moko ekoki koya yo olobaki kaka mpo loba me lelo maloba wana ezokanga bato ebele mpe ezokontinue konyokola bato mpe ezomema bato ebele na kufa bien-aimé Herode alobi na ye kaka alobi na miso ya bato nyonso tu bato mpe bayoki mwana alobi no awa esali boye lokola mwana azalaki ya mwasi ayebi ke nga na mama toza eloko moko nga na mama sekre ezali c'est pour cela omonaka bien aimé il faut kokonseyaka bana partout mwana kozala soki moto alobi ne likambo il faut aya koyebisa yo bien aimé yebisaka bana na yo ava eloko moto apesi yo ava olia yango fo ya koyebisa ngai papa moko ayebisi yo likambo ava oyo okende korépondre yaka koyebisa ngai moto adérange yo bien aimé c'est comme ça qu'on éduque les enfants il faut éduquer bana bayeba kolombaka secrété bana bayebaka koloba oyo bazokende kokutana nango oyo bazopromettre bango na banzela oyo bazopromettre bango na classe oyo bazosala bango na bacamarade il faut mwana azala na facilité koloba yango il faut mama na mwana bonégosaka très bien mama na mwana
il faut na harmonie ya bien, il faut relation ezala bien, union ezala bien, pour mwana azalaka na facilité ya koyebisa ko makambo oyo ekoki kozala danger na vie na ye, mais ye azomona danger nango te, oyo kozala risque na vie na ye, ye azomona risque wana te, mais yo mama oyo déjà sur les cas étape wana, yo mama déjà sur les cas bamakambo wana osi opusani okomi mama. Amen. Yazoya kwa koma bisika ozali. Alléluia. Expérience ya vie, wana expérience ya makambo, oza na facilité ya koconseiller mwana, wana facilité ya koéduquer mwana. Yango po lukaka mwana azaka na facilité ya koyebisa makambo, po oza na facilité ya koconseiller ye. Et mwana ake koyebisa mama na ye. Alobi mama nde tozawa, nga nasalaki geste moko na bini papa na feti na ye, papa alobi na sengele ko nyonso na kosenga ye. Bien-aimé, ebite mutu na yo nani azosenga yango, yo yebite quelque part bazosenga mutu na yo, yo yebite quelque part mutu na yo deja bazosenga yango, bazosenga deja mutu na yo quelque part. Bene yo vandi bisiko vandi oyebi na yo te. Jean-Baptiste avandi na prison, Jean-Baptiste ayebi na ye te. Jean-Baptiste ayebi kakende na koti prison na komima na ngai, na kokontinue mosala nzambe, na kokontinue kovivre, naza na problème ya mutu te, kaka na likambo na lobaki, na momi na nga mutu te, na yibe eloko te, na komima na nga kaka parce que eza nango kaka infraction moke mpona maloba na lobaki, me ayebi te aza na prison me nzoka libanda mutu na ye bazosenga ngo. Bene me yo vandi bisika ovandi quelque part bazosenga mutu na yo. Amen. Plateau esimbami na maboko, basi basimbi plateau na maboko, basi bazwi plateau, bazoluka kaka nde nini mutu na yo etiama na plateau. Tala mwana oyo, mwana ke koloba likambo mosusu alobi mama ele ngai nasenga nini papa oyebisinga meme ata na royaume na ye nasenga kokatelanga katikati ya royaume. Bien aimé, tala proposition oyo roi azosala, alobi meme royaume na ngai na kokata ndambu na kopesa yo parce que loko osali elekeli nga. Bien aimé, na buzoba bato bakaba vi, na buzoba bato bakaba bomengo, na buzoba bato bakaba makila, na buzoba bato bakaba bana, na buzoba bato basilisa bato, na buzoba neberere ezanga tina, na moma ya feti bato bakufa balongwa na mokili. Bene keba tozokoma na mikolo ya feti kala te, tozokoma na feti kala te, bato motu bakofete na bantaba oyo ezoleka na nzela te, bato motu bakofete bene na bamisuni oyo ezoleka na mokili te, bakofete na makila ya bato, bakofete na bamisuni ya bato, bakofete na bavi ya bato. Au nom de Jésus, Yango deja si azosenga motu na kombo na Yesu. c'est le temps est venu, c'est le moment favorable. Lokola ye aloba mabe pona ngai, lokola ye telemelaka libala na ngai, siko lelo nde ngai nazosukisa. Bien aimé, yo pesa conseil me motema etikala na haine, yo loba na yo vérité me mokanda etikala, yo pesa conseil me na kati ya motema na efimba. Pourquoi parce que etutaka motema na esungaka nango ye te, esala ye pasi conseil wana. Lelo akana yo mome kopesa kaka opportunité espace ene bakokristiso na sama bele parce que kanda enunaka te na bandeli koloba kanda na motema mabe enunaka te na kata motema ya mutu ene bien aimé inspiraka te na motema mutu mutu soka si akanga yo kanda na motema yebaka ngo ata bokomi kolia na ye ata yo ozoloba te akomosambela to nakomosambela esili me yebaka ngo diable aza toujours wana mokolo ekozala mwende rere akoexcite kaka esika kanda wana ekota esika mabe anelobela fote eloko mabe ekoka koleka. Tala Hérodias, atala oui, c'est le moment est venu, l'état favorable. Le colère tele me la galibala na ngai, le colère lo baka n'importe quoi pour la oh, il faut longana mokili oh, il faut kufa. Hérodias azo bisa mwana, albi okende ko bisa papa, il bisa ete roi, ngana sengi kaka, pesanga mutu ya Jean-Baptiste. Oh bien aimé, albi c'est même plateau kende na ngo déjà. Quelle haine que le mutema ma bene ba mokili za mabe. Mukile zama bebele meza na batu bazosenga deja mutu na yo. Eza na batu basi basimbi bambeli pote bakata yo. Eza na batu bazoluka bafete na bango oyo na makila na yo. Bazoluka bafete mwana no fa kota sama bele yo zolo ba je ne mourrai pas. Oui, tu ne mourras pas, mais qu'est-ce que tu parles de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que vous la nini? Disposition nini ozozwa? Pour être bien aimé. Ni solo tana zotanga ngo salinga pasi. Na tali me comment Jean-Baptiste na prison les disciples n'a pas pris le temps à prier pour faire dans bango spirituel. Ah! Comment ça? Jean-Baptiste na prison ba disciples ba koki ko sambela te.
bakoluka liwa elongwa bien-aimé tala ntina oyo Jean Baptiste fo akata mamutu po libanda moto azali kointercede aza te libanda moto azali koprie azalaki te moto azali kotalela ta nzambe azalaki te moto akaka na leketa Jean Baptiste fa nzambe azalaki te moto akoki kobondela azalaki te mais soko otali ya fait des serviteurs oyo bakanga bango mais église ntango ekoti priere oyo liwa elongwaka nazobisa motu moko ata bakondanaki yo a mort nabandi kodeklare mpo na vi na yo na bana na yo nalobi eza na moto akondanaki yo a mort nalobi na yo na monde ya ténèbre nalobi liwa wana ekokota te kozwa yo te soki pierre abima na Au nom de Jésus. Alléluia. nalobi losambo no mpe kobuka prison okobima na prison wana Amen. pierre bakanga ye lokola babomaki deja mark lokola babomaki deja mark baluki pierre mpe akufa te ya pierre bato basambelaki eglize esambelaki nalobi na motu moko nde tozobondela na kati ya bamama bapapa kofukama eza na befe ezosalema eza na baprizo ezobukana Alléluia. bazobima Gloire. ezosalama miracle ezosalema tozosambela pamba te esika moko maloba mabe ezalaki ezolongwaka parce que nous avons un Dieu tout puissant nous avons un Dieu qui est très terrible oyo arekilaka te na combat son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth le roi des rois le Seigneur des seigneurs le Dieu capable le Dieu de capacités illimitées de possibilités illimitées c'est lui le libérateur c'est lui le sauveur des sauveurs bien-aimé azawana parce qu'ayebi makambo nini fo elekana Gloire à l'Éternel. Alléluia. nebite nani azosenga motu na yo nani azosenga bakata motu na yo mpo nani azosenga yango mpo na buzoba moko alobi ete bopesa motu na ye bien-aimé eza na bato basi basimbi baplateau bazosenga mitu ya bana na yo bazosenga mitu ya famille na yo bazosenga mitu ya ndeko no me na deklare soki Jean Baptiste bakata ye motu ya yo bakokata te Au nom de Jésus. soki ndeko no akufa na Alléluia. olamu mboka motu okosala te nayebi so ya yo kokufa te soki na famille na bino bokufaka chaque année année oyo na famille moto akokufa te Amen. klama baloba ete na kati ya libota na décembre fo makila etangaka fo zemi moko esopanaka fo avortement moko esalemaka nalobi ekosalema te Au nom de Jésus. je parle ça au nom puissant de Jésus je le déclare nalobi maloba ezokota na matoi ya motu moko moto azoyoka déclaration oyo na matoi na ye nalobi ekolata nzoto afi na yo na libota no makila ekotanga te motu moko ta kosala demande ya motu ya motu balonga ye motu ya motu ekokita na se te mwana moko akokufa te liwe ekozala te ekokota te mpe ekozala jamais ti yo okokota 2024 mpe okokontinue 2024 okosilisa yango 2025 mpe eza yo okokufa selon demande ya motu te na deklare sata motu asengi motu na yo yo okokufa te motu yo akoluka motu na ekita na se ye nde motu na ekokita na se yo okokende mbeka te okofuta Au nom de na Jésus. makelema na bango o makila na yo kofuta manyongo alitelema motu moko te parce que Dieu un enfant de Dieu ozana moto akontrolaka vi na yo parce que ozosala c'est la volonté de Dieu c'est que Dieu nous a recommandé de prier et gêner pour être dans sa présence pour que nous soyons protégés tika nzamba protéger yo nzamba batela yo na déclaré impact ya gêne prière ozosala ekende kosopa na likolo ya libota na yo impact ya prière ya gêne prière ozosala ezala bongo beleme résultat ya olamu na kati ya vi ya bana na yo ya bakoko na yo ya bandeko na yo na déclaré pa motu moko yo kokufa avant temps na yo te yo kokunda bakoko te yo mpe okotika bato te awa batelengana jamais bato bakosala facture ya libala ya bana na yo yo moko moto okosala yango bamama leki bakodondwa te bapapa leki bakodondwa te yo moko papa na bango nalobi okozala mposala facture ya libala ya bana na yo meme ya bakoko na yo mariage okozala Alléluia. Makombo na Yesu. parce que nous avons un Dieu au ciel. Alléluia. Chaque fois, otozobikela na liboso na chaque fois. Nzamba pambola biso benene, nzamba mona biso, mais tozala na eza conseil na memaki liboso peuple de Dieu ya koyeba munoko ekoki mpe komema kufa na liboso ya mobimba ekoki komema kufa na vie na yo munoko na yo yeba nini okoloba na circonstance nini mpe na ta nini okoloba likambo liboso na mutu mitema bato se ebeba yo okoloba po ete osunga ye me ye na motema kanga kanda ekoluka peut-être asala
balope mabe un jour na makambo kaka oyeleka nango kala Jean-Baptiste akatama mutuna ambale mende likambo eleka kala koti prison style elekete mais na kata prison eko kata sur moto mais na lobi azo bakokata te yazo bakokata te au nom précieux glorieux Au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire, 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 gloire. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Nzamba azwa lokumu, nzamba pambola yo papa Israele, nzamba pambola moko na moko oyo ayoki liloba oyo pe atia yango na misala. Ngai nabondeli nzambe ndenge ka tozoloba tokokufa te me tozala connecté na nzambe. Nabondeli au nom de Jésus éternel, à Dieu de gloire, papa na lola, matondi lisusu epai na mokonzi na tango ya circonstance. Nkembo masanjoli ezongi lisusu na mboka na yo po ete yo ozali nzambe. Yawe merci pona maloba kitoko oyo elendisi mitema na biso na tongo ya lelo oyo biso toye koyoka. Nzambe nani akokani lokola yo po ete musungi malamu ezali yo, po ete mususu azali te papa. Lokumu na pese pai na yo nzambe tikake maloba oyo toyoki evanda na mitema na biso te kasi biso pe to participe to pesa yango lisusu na baninga oyo bazali kati na esika oyo te po ete bayeba ke Jean-Baptiste soki akatamaki mutu biso tozali ya kofukama tokokatamaka mutu te na bana na biso pe bomoi na biso nzambe kokende mulai. Nzambe pambola journée ya lelo moko na moninga esika azali kokende batela. Yawe lokumu na pese pai na yo kobima na biso pe na pokwa na maboko na yo nzambe. Ebele bazotambola na mpepo ateresage na maboko na yo. Bazali kotambola na batrin oyo ezali komema bato ya mokili nzambe ezala chauffeur ezala pe pilote na baveikili pe na bavelo. Memi soki totamboli na makolo nzambe sima nzela ya kobatela na kombo na Yesu nde na bondeli boye. Amen.